vu azando qui na cha donc bazaka yena kesi mais kesa daye tout est là merci mujingile tout ça na boka nevite ya bossa na lo eloko na yo temba na eloko temba non te mono wana ona linga lipanda oyanula kana bangu na ye laisse voir la caravane passe ça va dire moi ça le quoi ba shabana miki lifanda ezaki hello tout ça hello ma chérie hello bonjelier na bombelio sukambulamu utuna kwako na tuna ya pe motuna maka ok mélodie donc vient qui on est jamais nuance na tuna ya pe motuna maka. Et pourtant, Bolingo nange kominde korekera l'enfant. Et pourquoi Bolingo nange zanginde destination? Bolingo nange kominde koluka l'enfant. Et comme il waya lukola molinga likaya maman. Tindelanga foto nalakisa bango bamona yo malamu tembe silao tina nini mama bawangananga mingio po bazanga valere bazali pamoure par rapport à eux nage na bango bazali sebana Manami l'amour, oh Teli ma chère, vraiment sérieux. Oui, Bigo, Naogi ba bonbon na matama. Naogi ba bonbon na matama. Viens, oui, no tano, tango yemba. Non, non, sa bouche. Comment tu manipules la langue? Il y a un moment où notre rythmique où on a. Parce que c'est quoi? À ça, le jour où on va négliger. Wapi kana thérapie et pas fait ce bidens sur les kiawate aux ongenge na pariti mais ce que eloko temba ngana yo vieux bosani il y a une nouvelle génération nzembo vraiment la nouvelle génération attends entre la kana numalo bana ya nyamu ye Baba tina oye bibia angana l'Olivier que porokondo ezongi singa ça flatter ma grand frère la poste ba témoignage boka ba témoignage la poste ça va boula bien rumbe otika la rumba mvondo rumbe za mobile biso photo la ndara bango rumba rock surtout na wakina ba mama boye ya moni ba tu ba negishaka ne ba sala ngala kutwaka ye nakutaka John Lo nakutwaka Pasteur Carlito ofie nanga na pese mbote nakenda na pale zeyoka na no plan nde naza monga na benga ti le longa la na papa ni une semaine tout ça une semaine c'est vraiment je suis très reconnaissant na lobia est-ce que natana ba ko ba to kominina abmei kwaku Chris JNB Aja beaucoup ma total mettez le cœur pour ceux na moni ba cœur te na minute ya boyogozi wapi baza 224 c'est pas 224 la cosa bigo zebele mais bocha sko mitema bocha mitema ba mona mitema vie coin pa yeyo bino mo bomoni to na thérapie et pas monganga sek bidens on a le bara couloir sur les gars te au ça succès na parité mais faut ça la desmontana zaliawa Maître Churambo Mazaliawa ya na leli photo ça là tout valoriser tout observer la vie au Shell comment dire bozong sabilo na bango ba honneur fait la biso bantone oyo baza ba monument da ba ventone ba lijo kompa lokwa baza nanu
pour le lot on la vie Joski tozali pour un hommage à vie Joski parce que ba vie oyo ba monument vivant totikali na bango la Coste Salobi donc c'est le moment ba vie ba côté français na ndula Congo la Coste muka tonga l'homme de virgule azo ayemo azo donc bo sentira afukama trop lelo mo afukama devant vieza te bo comprendre je senti tena bona na boki kaka kofuka mananga wala yango na mona ngo mabete te kasi tombo la ngai ya bo succès na voilà c'est population te yango so na po de ville ba on est roso pe sa vie normalement so ba comprendre ngo o so na vie mutu yo kita yango moni na boki bongo te moni c'est déjà honneur au Salanga déjà. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Rezmozolo bango. Il n'y a pas de. Tout le monde vient d'ailleurs, bah comment qu'on se la bami, c'est ma cambu. Oh intelligente, je peux pas y on a la coste. Est-ce que bon moni bango? Bazo les cartons. Mon tonga yo, na viena e. Na sala rappel na veni bon à tout moment. Voilà. Donc chaque jour. Bon la coste c'est un que jeune. Pour yo comment vendre. Ngana debuya. Oh longo vendre. Muto vendre liboso na musique za kayo. Mvondo. Bala batangi bien. Voilà debuyer quoi, na ba vie normale. Mais tenga na yebi que tant ba mena ba wengi na mvondo zaki la coste. Ti le logo na metena. Okoi. Tena okoi. Ça na quoi na bête. Yo étant que le premier mvondo ya génération na yo pour na ba vendre baza boye oyo ça ba jeune et tout. Bandeko na yo ba frère na yo ba mi na yo ba collègue na yo bo beta par rapport nous yebi bo ne bo soit pas ba vie au air yango yo na génération oyo ça ba photo to kutana woni na sala ngo po to garder ba yango originalité moni ba problème mo comme libiso pour le moment ndenge ba ivoirien ba nigérien il faut vraiment toujours na pire rumba. Donc disons ba master tout ba yo kabena ba vie tout ça le subilo bien puisque nga de na fanda rabo na mona eloko côté nga lokola ndule ate donc so na sali boulot nga bien ata ba master na so fa dans na ka ba yoki ba bi nte garçon himbi donc eloko côté le lokola boulot na ezati alors photo songa na ba oyo ba sala ngo bien ya mo to ki ka ba liveti manga to luka ba vie to songa pe ba segidence. Mais c'est que bidens monga na vie nanga na ndule ye muto yamba biso na ba viva ye muto sa nzembo la dance yo kana la dance na maison mère l'homme de 100 000 ayebi trop l'homme de 100 000 ouais bika poto musupe ba bunga pe mais la danse na mitoyi. En tout cas bosko public ne ba ta biso boye to ebi ke fait jusqu'à autotika biso nana deux grands artistes ya Congo na minicho beaucoup ça là au moins avec jusqu'à Kalaté la danse pas na Freddy Mateta yoka fallait to produire la danse Freddy Mateta kaka mutatika la cha signati veut que le mot est d'accord comme ça la danse au bocha ta voix na vie et ça là très puissant. On a les gars à improviser parce que les lois. Qu'est-ce que c'est parce que Bokomanga pambalele tanzilele déjà wana tanzi yo tanzi yo na beli liboma ye yango na likolo na yo mokolo ngana kokufa papa babengelanga veli jo kwempa ye babengelanga la coste mukentonga mvondu babengelanga la dese montana babengelanga Freddy Matete babengelanga chukelo mboto verite ya ndule bakolo banga bambalele dilele Vraiment merci. Merci vraiment, c'est la danse Montana. Merci vraiment, c'est la danse Montana. La danse Montana. Lelo Zaghi studio à la Coste, Tokutana Bayali joue. Mais on a coupé encore le studio. Pour Nangai, Bola Nangai, Bana Congo. On a évité.
et studio ça ya sec évidence. On vient pour faire le boulot. Le lopé la cause c'est boulot zobeta à 4 tobi papa faut 4 parce que y a Joa Koufi. Alors et touché le papa 4 studio toi la poto, toi la Congoté. Ah toi ya on tamtaka na kindo kinae. Moi na mai pas 4 studio. Garçon à maison mère et ta kinga la za père aller kinae. Ayo kelingai na kutali pe na vie na ngai ya Mundundu Velijo. Na kuta na vie chuke lomboto. Na okipe ba bengi nga na Richard Kabambi abi na sepende bokati ndule bobosani ke vejo na poto. Comment vous êtes dans les studios comme ça via Koufi? Comme to tika la journaliste la mission na Congo. Na chrétien ba chronique hésité. Yokola musala batala en internet ko tika la mutakala te tozo décevoir Congo. Lélo, on se rencontre pas paroles. Ngana za na malchanceux, mais na bénédiction parce que à tout moment les gens meurent. Nazo kutala la pas paroles. Ndenge lelo suna kutana e, tokate studio à la coste, mais non. Nous on est venus pour voir comment on va enterrer Vienne à Congo. Attaque qui va vivre avant d'arriver à Joski, il faut avoir un minimum de respect. Veux tu que l'omboto, il nous a appuyé na mon à la coste à kate studio. On a vu autant maison mère dans la carnet d'adresse. Na père aller qui na yo. L'amitié et l'amour n'a pas l'âge. Merci na grand journaliste Nengo Zorabe monsieur à qui toka relaxer à bande relation na Congo. Oza mutabastar na ba saper, oza na art. Biso pi photo bonne de la rapport na ba pas paroles, ba journaliste bazo sala ke Congo na biso etombama. Bino pe ba chroniqueuse. Botika rotika la mitakala te, bolanda musala na bosolo na komba Jésus, na komba Nzambe ya bakoko parce que ils ont pas crié Kimbangoulé prophète de Congo. Ce sont des grands. La Desmontana. Mais le long rotika bino la lo ya kitoko ya muke et le bas vient na chuke lomboto. Merci Nandouz Ngwama et puis merci na papi Mistaka ba garçon banda lo ba osomba ba voiture. On a kuta ba on a français. Merci na chef d'entreprise, le jeune entrepreneur Richard Kabambi Nyarko Sakenda banda le tikala la bilama na maboko là. Laissez les morts enterrer l'air mort na bilama là on mabe. Merci ba bisous nango. Mes condoléances na famille ya Joski. Liwaya mawe ya Joski mawa. Liwaya mawa kiambukuta mawa. Ntolela Joski ya Joe mawa. Tolela ya Joe mawa. Ndenga chukelo mboto alela kaper boucher ilunga. Ndenga we anson alela ka Roberto Mbala mawa. Tolela ya Joe mawa. Tolela jamukuta mawa. Ndenga bana bandal balela ka martali kombe. Ndenga horizon masamba alela Roberto Mbala Nenge la Desmontana alela mamana Nelly Matini Nenge na bela la kabutuna moi ambassadeur qui jabrone Nenge la Des la Des Aleli Berle Pinzoli Oyanga Noa Mawa Zananoko Tolela Joski Mawa Tolela Joski Mawa. Merci par la poto. Musicien de la Loyembo. Vraiment un bon chanteur, chante dans l'improvisation. De Tozoïb Sabana Congo. Botal Rabat terminaison va chanteur. Kebape na chanteur à formation. Na FCI Baon Kengenge. Na vérité Goyebana. Comme le monde à Kimbangu. Tu vas toujours chicoter. Non, je vais toujours chicoter, mais ça fait message à Kimbangu 100 ans dans ma billet. Et puis. La dance va chicoter. Ce que mon a problème à voisin, bien à camarade, c'est un pardon. Arme l'équipe pardon. Ce que Boy Kolibisao est Ali. Kitoko, Naleli. C'est la dance Montana, mais dernier message dans le Sabino Lelo. Dernier. Tous les amis, au bazou soutenir nga, bozong à la Facebook et zongi. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. L'élévation vient ni d'Occident, ni d'Orléans. Na Pessimbote Napoléon Mapota, Adolphe Chilamouina, Hervé Nsele na Suisse, Annie Dembo, Wapi Bernadette Masengo, Nabossi Ntete, Letinzongo, Letisanzongo, Lora Makasi, Nadeshi Bomei. La dance. Ah, bah, puis, Batamabanga no so bandi aussi ça. La bomba.
oyo bozwi te boya na bakomata tosisa mpe na vie po via soki eyemba boyebika nayebisi bino ke masolo ezalaki awa via aza na babulo tozwi ye mwa vite fait mpona sala bino plaisir vie nayebi te omonika ndenge eke bulu yeke mais nga na ozwa yo calmement tobeta mpenza bamasolo ya tranquille mpo nayebi ke question retourne les belé eza grand plaisir pour nga eza grand plaisir komona batete oyo komona bafrère na ngai na kati ya ndule esalaka nga toujours plaisir esala na ngai neti ke no nazongi lisusu parce que nga donc baleli na sala mettez les cœurs so bolingi ceci cela mettez les cœurs tout le monde va mitema baleli na zonga na beta so bongo so ceci cela mettez les cœurs na zoki tanga boko la bana bomoni mimo ndenge zali mettez les cœurs vieux Chacho people de Madrid. Trésor au coco. Le concessionnaire anglais. Maman présidente Petronel Kabel. Kabibi de London. Balobi ba brésilien ne peut pas béton. Vicky Mbouima ma passa. Na minicho Dodembe za Tripoli. A Gianni Beya. Mettez les cœurs, vieux coin payeyo. Après ça, c'est là. Comme ça, voilà, viens dans la boulot. Boebiga, Nengezara. Oh, favela, c'est des mots chachalados. Ba fav queen, ba fav king. Donc, en cotant, en partageant, en mettant les mités, on tourne bien nos meetings nationaux. Mais la minute, vieux, c'est catégorie sur moi, vide, mais tout dérangé. Parce que mité, moi, pendant ce pendant pour faire un bas, c'est là, mon rouge. Mettez les cœurs. Je vais c'est là tout là-bas un jour na mokili soki ozangi mpasi pazwa soki pe ozwi posa eumela seko soki esilikana na ma etindima yo miso yango nazingami na susi yeo yango nazingami na susi wana ya ngambo ya niningo nazali fololo engengaka na Golgota nalonaki ke soki mokolo mosusu nga nazongi nakuta yango ebimisa nkeli ya malasi nani abuki yango nani amemi yango bakotekisaka moto moko te kumbele la jamais si je savais ça c'est que sala mambu petina nazingami na mawa nakomi très soucieux nazongi terre promise natuni fleur nanga olibonzali ke ata elabate nabia zano vie obi nzembo ezali so na otinchik nakomi na Zadis na victoire na telemi na ngaka na telemi na ngaka na yoga na ngaka ceci cela ezo zo comprendre pas non yoga ouais na moni na yebi place moko na bosala Zadis ko bafle bateona un côté boulangerie ezali vis-à-vis au mon avieux point pas au mon avieux point pas au mon isgo bormo ya munene ya Corbeau. Oui, bon, mon son bête à Boyako, et il noir et blanc. Ben ouais, non, c'est le modèle. Bon, on avait fait bon. Là, c'est ça, sous le latin, et où t'as qui Mikili, nous t'as la kinga yangoza Mombili, José Mombili, ouais, et Zaki Golf, Jimmy Weston, Golf, il y a Golf, c'est quoi avec Bavette, Jimmy Wilson, Golf avec Bavette, Jimmy Weston. Non, mon avis, n'a mon coton. Voilà, noir et blanc, Corbeau. Corbeau.
ça. Donc, au moment où on forme parce que nous, on est des jeunes premiers. On biso to papa ka forme, to iba ka forme, biso ba forme zo utaba Japon ba opesa biso opesa. Donc, nous avons formé tout le monde, parce que tous les jeunes premiers, c'est-à-dire que nous avons un bêta, et nous avons un catalogue, des vogue, et ça perte. Nous avons un chapeau de mon samouraï. Banamai, la Tigibino, Freddy Matete, a fait ordre. Tous mes respects. Je vais Freddy Matete, soit le bien Kati. La carte nationale, ça est l'homme qui a bien le binanga. Message pour nous pesa bateau ya kitoko na ba Freddy Matete musique eza passe na Freddy alobangi na biso ke to ba reconnaissance dans la bénédiction ko bossa na mutalaction au métro na ndanga papa boss na boy s'il te plaît eza pe ba conseil nazali ka frère Patrice appelé ka frère Patrice tozonga pe na ndanga na ale ka frère Patrice Musoko Freddy Matete azali garçon azo soutenir Bartis mboko eza na passe France pesa na conjoncture carnet. Mais les jeunes talentueux, le coup là Freddy Matete. Il y a un monde et là on a otika le pour la Matete. Papa, bon déranger la tête, là on a otika la Matete. Pour nous vieux c'est qui pour nous enregistrer. Ah ben il y aura le Matete. Amoudala mouga jouer, Amoudala mouga jouer maman, Freddy Matete. Freddy Matete, maman, l'ambiance porte de Paris. Freddy Matete, Freddy Matete. C'est bon. La dance boro, tu on va na disque. Freddy Matete. Tu on va na disque. Maman. Photo. N'expliquez pas moi. En direct des favelas de Muchachalados. Naïb savait que nous travaillé était pour galérer les tours la vie. La danse c'est mon guise. Papa champion. C'est ça la top papa. Et puis la chose se comportait bien en internet. Calme à Jésus. C'est un médicament nzembo le lego wana. Faut médicament. Mais oui. Médicament qui c'est ou bien rôle sur un voyage jour. Balobi un quota en partageant. Studio thérapie. Aux unes de beauté. Monganga. Tant on a encore le bâtiment, on a beaucoup de temps. Obi ke bokokani ko ndire. Te butu tukite wana ko bwana te bwana. Na loba ila yeke yem tazo boche. Chura mbomba. Ala okata kofo. Na esi tika mandefu mono ko kana ngai. Babi mettez le cœur. Est-ce que bakokani te la cause? Kende te yaka na. Babi na mo ndire bokokani. Vous avez benga mongar. Bato banu ngambi nzuka basala. Baolanda, baolanda. Ngane bakite. Pour nous avons une discussion. Je crois que nous avons la possibilité de chourambo mondial public bolobini. Favelas de Muchachalados n'a pas vu na biso. Veillera na to présenter vie. On vient de se protéger à boyer. Na sur baringa c'est baringa ba matsar bot na baringa. Ba c'est oui ba to ba que la tala masque soko que na thérapie. Mais masque zali, ngasiko sana combien wa? Vient biso munganga. Ouais. Thérapie studio tout dans la coste les lois ça sombre vie oui nanga la sabato tomba yoka munga ah bon thérapie ngai ndo pesa ba thérapie andule bato bele ba yeba te monganga sek bidance mutu malembe to so malembe Des Montana, l'homme de 100 000 vies. Nabi un quota à partager tout solo là. Donc, bah hommage à Zaya fait Joski qui a beaucoup de Nabi toujours un moment. Babi comment on déranger. Mutasimbi nzungu tala omoni nzungu ndengeza lelo awa na poto n'expliquer batu vie po ba yeba te mutasimbi nzungu ndule lelo na poto vie moyo na simbi oui vie c'est business batu basala masolo ba vivre la musique ba yo passage obligé lelo na poto vie to le biso mingi te yo na ba boulot hommage à Joski na zuna débat da bandu ndo milai imagine boleki muluka na mulai but foto na kota na kati na ocha boni ko mama na gero ulikuza na kati ya teneza na kati pona sema ko bandu ndo milai basaka chouke po ba comprendre ngate ochura mboma
Oh Lacoste Mvondo. Eh Mvondo, oui, on l'a dit. Christian Dior. Mvondo. Mutabandu na Mvondo. Na engambe be do. Siko ba ole la beauté. Bino mo bocha mitema. Bocha no mitema. Bango de nani. Ngala mona ba mapasa ba kokani na beauté. Nana leki papa. Nana lobi musique te. Obi nana lobi musique te. Mais so bo d'accord te na kata na ngai. Mais papa, na yebisa ka tika mandefu pa da kata kovonga papa moko tika mandefu o mona ko kaina kuna beauté na yeyote batodola na batala. Yeyote. Yeyote baloxien baloxte. Te côté te ya tika la beauté. Ya ta il faut suivre ça artiste. Tu l'as vu mon balox ya mukemi kezo kende papa. Bana kikuiti. Laissez les jeunes. Ben mona bampangi na beno. Laissez les jeunes mandefu za na noir kaka yeba mo tu Oche yombote. Te original papa. O ko se mo mona ka noir papa. Mama yombo. Oche yombote. Mandefu za bena noir papa ya. Public boloba ache yombote ache. Biloko kolia. Obilo abiyana nyo appel triple T. Obilo appel triple T. Na château. Tu vois dans la vocale s'il te plaît Lacoste. Tu lavé Joski. Tu as peine vu la so mukubwa zali avec point pas. Avec point pas. Ouais, fait na benga ka epo ata coloniance. Avec point pas. Coloniance. J'ai nga na présenter au vieux licho point pas. Yo. On benga na studio tout moment. Donc quand chanter le nôtre. Jassi Maes Forza Italia. Plein de nuances. Dans la live papa. Oh, yo ba qui ma TV. Boutique la bata TV ba sa ma solo là bas. Bon, ça va faire ce que zoya. Nabi velelo na yela bona thérapie. Écoutez que non ba mise ko sangani bo sala hommage avec Joski. Donc na moni sumbiaka Mabilo. Oui, nous présentons Lidio Kwempa. Ceci, c'est là. Patati, patata. Ceci, c'est là. Patati, patata. Etc. Donc, Bandouli, c'est basé Bela, studio thérapie chez V5 Bides. Mais, on a profité. De cette émission kala bato ba me omoni nkubwa oyo baza bato oyo biso tonto yana ba kaeto utanchiki ceci c'est là patati patata. Donc première fois nzembo kota français na génération ya biso ya venir bité so kala peut-être ba nzembo ezalaka mais vi na tuna inspiration ana ya ceci c'est là en tant que inspiration, les grands samouraïs. Ndenge tozaokola toki la jeunesse. On a côté vivre à l'âge à 20 ans. J'avais la vingtaine, la côté vivre. Et à partir de la vie, on s'est dit, viva la musique du papa Wemba. C'est lui qui par les grands samouraïs de la nouvelle génération. Donc, après tout, vieux n'avons tout bayevingai. Nous peut pas petit bayevinga pour tambola pena c'est là, mujingile, dipanda. Tu comme la nouvelle génération, ba porokondo, zipompa, les papa. Tu comme on a vive la musique à court de grand. Les papa ya botika. N'a micro public bon comprendre. Tous en avez quoi? Un micro. Donc, dans le biboya, en cotant, en partageant, ils ont une occasion rare. Il y a beaucoup de vieux samouraï, au vieux nene subinoke, tant on a eu ceci, c'est là. Na utanchiki. Si vous voulez, na hommage à Joski, il y a un moni de bocha mamitema, vous partagez. Pour eux, ma solo peut-être les sous chance comme on a minicho. Il y a un vie. Mais vie, on a le bas. Ceci c'est là qu'on a une question. Inspiration wana. Aujourd'hui on est inspiration wana. Inspiration les a pas l'air tout tanga ba chikite. Les tout qui ne ba chiki bisopé. À j'ai 15 ans déjà. Nasaki déjà c'est na bandandoule.
donc inspiration on ezwaka nga tellement que na quartier na biso toki na ba petite et puis quand ndenge tokola ba jeune ba momi ba nini to mona na mona ki petite moko l'air na sisi ba chiki na nga na zu diplôme na ai na ekuta na petite moko kitoko danser ba beauté ba nini na rolela petit yango sikoyo comme nazaki déjà langa na l'air wana kolanga déjà na bana ko koma banzembo déjà à 15 ans ouais na 15 ans na koma déjà banzembo l'air na koma wana bana koma la petite na banzembo et trop temps nga misusu na olexango mingi na koma parce que j'écris beaucoup moi na koma trop nga même tilelo et na koma surtout ba poème na ça koma ngo trop il y en a otinde la kaina omona na sa moi fleur na tindeli usi mukolo mususu baeko na yeko kutana na zango ndima teke na kokutana na mbanda avec toi ba jeune quoi enfin kutana mbanda anta na regretter ngabi yango na kena osanze mo ngabi na mona ineti na zangi petite la mikolo bele na mona kaete nzoka nde bon vous comprenez directement na bando commencer bon ngabi na mokili vraiment soko zangi ils pas supposé mais soko zui donc il faut la seko et si la té mais ce que si sikoyo omoni galère vie ce que si kanda ba kolanta mo on a 15 ans ozo boulé déjà bongo na 15 ans déjà to comme peu moi ba mikolo c'est-à-dire to comme na niveau net ba humanité to comme na ba 5e humanité quoi na ba 15 ans déjà bato bazala qui doué qui déjà na 5e déjà. Voilà, déjà à 18 ans, aussi ceci tic bandi au côté université na mokili soki zangi pas si pose mais ce que je pose un garçon pose sanini il faut éthique la pose 8 il faut éthique la ezala kaka mais ce que ve style na yo tango au boulet façon o pensa qui philosophie na mais style na yo yembela c'est le premier style qui est rare dans la musique à Congo. C'est le style wana ya yo ya oyembela pour obalisa na Congo dit tapis roulant en direct. C'est le style la coste. Style wana sikoyo ya yo oya oyemba façon pour yembela ya yo. Oui, mais style wana osoki olukaki olukanani pour bota point style wana osoki ona ndenge omoni ko na parler na biso tozala oncle oncle sikoyo oncle nanga moko azali kobeta na ba kimbanda nzila et puis l'air na ki père na biso azoko musique moko boye Bodé Mavula obeta guitare masunga komina libongo bata nyonso tike na maboko de guitare moko simple et puis nanda kutwaki na guitare et puis bakimba na nzila na l'air ba matanga moni ba matanga bambala olima singa penda bandoka mubi voilà ba matanga bambala penda uzumuna binenge no mutu ba obeta guitare moko bazo yemba bazo binebele guitare kaka moko yango wana osala mikolo ba remix ngana osala eza ba remix oyo ezala guitare moko sec business nto kamolango obetango ezaka ba sisi la ni ezaka guitare moko kobeta na basse na lokolo ya iko et voilà na ça remix na baba susu na bamona na ça les grands samouraï voilà na ça remix na ngai ndenge wana alors wasko ko style ya kimbanda style na yego style wana ya kimbanda zila tellement trop na matoy tellement na yoka rango miki nyonso guitare pesa wana na el moko na tiki na guitare na meki na bandi ko meka ndamu ti oncle ngala kisinga babeta ka boyete alakisinga tabataka misapi boy siko na tia misapi yango ezo simba te siko oncle nga akanganga basinga na misapi o misato po ezala na forme ya guitare ya kobeta guitare banota ezala boy
ezala ndenge evandaka likolo tina kangi misati misate eko komesana na banu beta guitare na banu ko essayer ya kokotisa ba texte nanga parce que c'est là na guitare na kobeta na moni que na banu retrouver mélodie facilement et na banu ko combiner en pe ko marier en na ba texte tellement bien écrit quoi. Ils ont une éthique dans sa dissertation, on a côté section littéraire. C'est la section littéraire. Voilà, donc il y a surtout côté langue, côté lettres. Donc si on a une bonne mélodie, il y a ceci, c'est là. Il y a un peu elle m'a l'air na comment qu'il y a un sango il y a qui peut concorder. Si et boti ceci c'est là mais badouazana na biki bana beso bayoka toujours un monde qui se me boiko micro ça la moins simple batu na biki na minicho ba linga bayoka ta moi ceci c'est là to ozo sanction no elengi wana surtout ko ngata na capella pardon. Ouais sérieusement que au moins 4 tout ça chez chaque bidance bon. Sérieusement, dengue batu ba travailler na kati kuna ezuko tamena ebite mena osala binoka moka lo moko ya mulaite ya mukuse pour tout respecter quand même travail. C'est ça la coste azalia yebi que la coste mikolo awana kati Paris ninga ya ninga na kumoko ka donc Kosakanate. On y vient à soutenir, donc des fois alors après ouais raison c'est la coste donc des fois n'en pas de plus pas simba dans donc bato Kosakanate. Vous avez bango la présence pe yango wana yoka boyogi tu. On si vient na kati ote. Ba vie ngana pe na vie lijo depuis na oto zana vie ni bongo. So zana ba vie yo. Bato ande ba jeune ba négliger bango. Mais nga tout monde na simba téléphone vie ya ngana na oyemba. Vie azana ndoki na cha. Donc bazaka yena kesi. Mais kesa dae. Tout est là. Merci. Mujingile. Tout ça n'a pas. N'évite pas ça là. Le na yote mbana. Et le rote mbana nte mono wana. Ona linga. Dipanda. Oya no la kana banguna e. Laisse voir la caravane passe. Ça va dire moi ça le quoi ba chabana miki. Nifanda. Et c'est que hello, tout ça hello ma chérie, hello bon Juliette, na bombelio sukambolamu, utuna kwako, na tuna ya pe motuna maka. Ok mélodie, donc viens qui on est jamais nuance. Na tuna ya pe motuna maka. Et pourtant, Bolingo Nange Kominde Korekera l'enfant. Et pourquoi Bolingo Nange Zanginde destination? Bolingo Nange Kominde Koluka l'enfant. Et comme il koya waya lukola molinga likaya maman. Eliana liko Tindelanga foto Nalakisa bango Bamana yo malamwe Tembe silao Tina nini mama Bawanga nanga mingyo Popazanga valere Nazali pamoure Par rapport à eux Nage na bango Bazali sebana Mon amour, oh Teli ma chère, vraiment sérieux. Oui, mais bon, naoki ba bombo na matama. Naoki ba bombo na matama. Vieux, oui, non, talo, tango yemba. Non, non, sa bouche. Comment tu manipules la langue? Il y a un moment où notre nom rythmique ou on a. Parce que c'est comparé. À ça, que l'on va négliger. Wapi kana thérapie et pas fait sec bidens so le kiawate
ozwa ngenge na Paris mais que eloko temba ngana yo vi bosani il y a une nouvelle génération. Nzembo vraiment la nouvelle génération. Attends. Entre la gana nous malobana ya nyamu ye. Baba etina oye bibia ngana l'Olivier que poro kondo ezongisinga ça flatter ma grand frère la poste ba témoignage boka ba témoignage la poste ça va boula bien rumbe otika la rumba mvondo rumbe za mobile biso photo la ndara bango rumba rock surtout na ka kina ba mawa moboye ya moni batu ba negishaka na basala ngana kutwaka ye na kutwaka John Lo na kutwaka pasteur Carlito ofie na ngana pese mbote na kenda na pale je yoka na no plan ndena za munga na benga tile longa na landa papa ni une semaine tout ça une semaine c'est vraiment je suis très reconnaissant nalobia est-ce que natana bako bato kominina Abmei Kwaku Chris JNB Aja bokoma koma total mettez le cœur pour ceux na moni ba cœur te na minute ya boyobozi wapi baza 224 c'est pas 224 la cosa bi boze belé mais bocha sko mitema bocha mitema ba mona mitema vie coin pa yeyo bino mo bomoni to na thérapie et pas monganga sek bidens on a le bara couloir sur les gars até au ça succès na parité mais faut tout ça la desmontana zaliawa Maître Churambo Mazaliawa ya na leli na lina mikaponga makota wemba photo ça la tout valoriser tout zo que c'est la vie au Shell comment dire bozong sabilo na bango ba honneur ba fait la biso bantone oyo baza ba monument da ba fait tone ba lijo ko pa lokwa baza nanu c'est que ba nia pour le loto la vie Joski tozalia pour na hommage à vie Joski parce que ba vie oyo ba monument vivant totikali na bango la cause salobi donc c'est le moment. C'est le moment. Bafé bakoti français na ndula Congo. Parce que ma nièce moko na oyemba donc on a kamolule moi fait. La coste muka tonga l'homme de virgule. Voilà. Azo ayemo azo donc bo sentira afuka matro le l'homme afuka ma devant vieza te bo comprendre. J'ai senti. Tena bona na boki kaka. Kofuka mananga wala. Yango na mona ngo mabete. Tekazaka etombo la ngai nesi ya bo succès na. Voilà. C'est population. C'est yango so la vie pot de vie ba on est roso pe sa vie. Normalement so ba comprendre ngo o so na vie mutu yo kita. Yango moni na boaki bongo. T'es moni tu sais déjà honneur au salanga déjà il y a pas de Mozolo bango il y a pas de moni via dae ba komo kosela ba misema kambu o entela yete fait quoi payer na la coste est-ce que bon moni bango bazo le katu munde tonga yeyo na vie na ye na sala rapena veni boma atumba voilà donc chaque jour bon la coste c'est un que jeune pour yo comment vendre ngana debuya longo vondo muto vondo liboso na musique za kayo vondo bana batangi bien voilà debuyer quoi na ba vie normale mais tengana yebike tango ba mena ba wengi na vondo zaki la coste ti le logo na metena okoi tena okoi ça na quoi na bête mais non siko yo étant le premier vondo ya génération na yo pour na ba viende bazaboye oyebisa ba jeune tout bandeko na yo ba frère na yo ba mi na yo ba collègue na yo bobeta par rapport ndongo yebi bo ne bozwa pa ba vie o air yango yo na génération oyebisa ba photo to kutana moni na sala ngo po to garder ba yango originalité moni ba problème mo comme biso pour le moment ndenge ba ivoirien ba nigérien il faut vraiment toujours na pire rumba. Donc disons ba master tout ba yo kabena ba vie tout ça le subilo bien puisque nga de na fanda rabo na mona eloko côté nga lokola ndule yate donc so na sali bulo nga bien ata ba master ne so fa na ka ba yoki ba bi nte garçon himbi donc eloko côté le lokola bulo ne zati alors photo songa la ba oyo ba sala ngo bien ya mo to ki ka ba liveti manga to luka ba vie to songa pe ba segidence. Mais c'est que bidens monga za vie nanga na ndule ye mutu ayamba biso na ba viva
ye mutasa nzembo La danse. Yoga nani. La danse dans la Mutazonga musique. la maison mère. L'homme de 100 000 vies. Ayebi trop. L'homme de 100 000 vies. Oyebi ka poto musupe ba babunga pe. Mais la danse ala mitoyi. En tout cas, public n'est pas top so boy. Tu as vu que fait jusqu'à autotique abisso. Nana deux grands artistes à Congo na minicho. Beaucoup ça là au moins fait jusqu'à Kalaté. La danse pas ça on a Freddy Mateta yoka. Fallait to produire la danse. Freddy Mateta kaka, mutatika la cha signati, fait que le mot d'aller d'accord. Comme ça la danse. Autre ta voix na vie. Laisse la vie. Très puissant. On a improvisé parce que les lois. Qu'est-ce que c'est parce que déjà wana Tanzi yo yo na beli liboma ye yango na likolo na yo mokolo ngana kokufa papa babengela nga veli jo kwempa ye babengela nga la coste mukento nga mvondu babengela nga la dese montana babengela nga Freddy Matete babengela nga chukelo mboto verite ya ndule bakolo banga bamalele dilele Vraiment merci. Merci vraiment, c'est la danse Montana. Merci vraiment, c'est la danse Montana. La danse Montana. Lelo Zagé studio à la Coste, Tokutana Bayali. Mais on a coupé encore le studio. Pour Nangaï, Bana Congo, na évité. Les studios à Sec Evidence. On vient pour faire le boulot. Le lopé la Coste, c'est le Zobeta. À 4, Tobi, papa Fokati. Parce qu'il y a Joa Koufi. Alors, et touché, papa Kate studio, toi la poto, toi la Congote. Ah, tu es là, Kindo Kinaï. Moi, je n'ai pas Kate studio. Garçon et maison mère. Et t'as qu'un gars père allé Kinaï. Ayo Kelingaï. Na kutali pe na vie na ngaya Mundundu, Velijo. Na kuta na vie chuke lomboto na okipe ba benginga na Richard Kabambi abi na sepende bokati ndule bobosani ke vejo na poto. Comment vous êtes dans les studios comme ça via Koufi comme to tika la journaliste la mission na Congo na chrétien ba chronique hésité yokola musala batala en internet ko tika la mutakala te tozo décevoir Congo. Lelo on se rencontre pas paroles ngana za na malchanceux mais na bénédiction parce que à tout moment les gens meurent. Nazo kutalaka la paroles. Ndenge lelo suna kutanaye, tokate studio à la Coste, mais non. Nous on est venus pour voir comment on va enterrer Vienne à Congo. Attaque qui va vivre avant d'arriver à Joski, il faut avoir un minimum de respect. Veux-tu que l'omboto il nous a appuyé na la Coste à kate studio. Na bi autant maison mère dans un carnet d'adresse. Na père aller qui na yo. L'amitié et l'amour n'a pas l'âge. Merci na grand journaliste Ndengo Zorabe monsieur qui toka relaxer bande relation na Congo. Oza mutabastar na basaper, oza na art. Biso pi photo bonne de la rapport na ba paroles, ba journaliste ba sala ke Congo na biso etombama. Bino pe ba chroniqueuse. Botika rotika la mitakala te, bolanda musala na bosolo na komba Jésus, na komba Nzambe ya bakoko parce que ils ont pas crié Kimbangoulef prophète de Congo. Ce sont des ingrats. La danse Montana. Mais le na rotika bino la lo ya kitoko ya muke et le ba vie na nga chuke lomboto. Merci Nandouz Ngwama et puis merci na papi Mistaka Bagarso Bandalo ba osomba ba voiture. On a Kouta on a français. Merci na chef d'entreprise, le jeune entrepreneur Richard Kabambi Nyarko Sakenda Bandel Tikala la bilama na maboko là. Laissez les morts enterrer leurs morts na bilama la on amabe. Merci ba bisou nango. Mes condoléances na famille ya Joski. Liwaya mawe ya Joski e mawa. Liwaya mawa kiambukuta e mawa. Ntolela Joski e ya Joe mawa. Tolela ya Joe mawa. Ndenga chukelo mboto alela ka per boucher ilunga.
ndenge weranson alelaka Roberto Mbala mawa tolela ya joye mawa tolela jamukute kiamukute mawa ndenge bana bandal balelaka martali kombe ndenge horizon masamba alela Roberto Mbala ndenge la Desmontana alela mama na Nelly Matini ndenge na belela kabutuna moi ambassadeur qui jabrone ndenge la danse aleli Berle Pinzoli oyanga noa mawa tozana noko tolela Joskie mawa tolela Joskie mawa. Merci bana poto musicien de la Loyembo. Vraiment un bon chanteur, chante dans l'improvisation. De Tozoïb Sabana Congo, Botal Rabat terminaison va chanteur. Keba na ba chanteur à formation na FCI baon ngenge na vérité koyebana. Comme le monde Kimbangu. Tu vas toujours chicoter. Non, je vais toujours chicoter, mais nazo ça fait message à Kimbangu 100 ans dans ma billet. Et puis la danse va chicoter. Ce comme on a la problème à voisin bien à camarade, c'est pardon. Arme l'équipe pardon yaté. Ce que boy ko libisao Italie. Kitoko na leli. C'est la danse Montana, mais dernier message na opé Sabino Lelo. Dernier. Tous les amis au bazo soutenir nga, bozonga na ba Facebook ezongi. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. L'élévation vient ni d'Occident, ni d'Orléans. Na Pessimbote na Paulinaire Mapota, Adolphe Chilamouina, Hervé Nsele na Suisse, Annie Dembo, Wapi Bernadette Masengo, na Bosintete, Letinzongo, Letisanzongo, Lora Makasi, Nadeshi Bomei. La danse. Ah, bah, puis, Batamabanga no so bandi aussi ça va. Nasi sana vie. La level pen Nadeshi Bomei, la bomba. Oyo bozuite boya na bakomata to si ça pena vie pour via so ke yemba boyebika na bisino ke masoleza kawa via na ba boulot to zui moi vite fait pour ça nous plaisir vie na habite omunika ndenge ke boulot yeke mais ngana ozoyo calmement to beta benda ba masolo ya tranquille pour na yebike ba question autour les belé c'est un grand plaisir pour nous c'est un grand plaisir comme on a battu comme on a ba frère nangai nakati andule et ça là on a toujours plaisir et ça là nangai neti ke non na zongi lisusu parce que nga donc na la salle mettez les cœurs so bolingi ceci c'est là mettez les cœurs tout monde va mitema baleli na zonga na beta so bongo so ceci c'est là mettez les cœurs na zo kitanga boko la bana bomoni mimo ndenge zali mettez les cœurs vieux Chacho people de Madrid. Trésor au coco. Le concessionnaire anglais. Maman présidente Petronel Kabel. Kabibi de London. Le biba brésilien ne peut pas béton. Viking Bouima ma passa. Na minicho Dodembe za Tripoli. A Gianni Beya. Mettez les cœurs, vieux coin payeyo. Après ça, ceci, c'est là. Comme ça, voilà, viens à boulot. Boeviga, Ningezala. Oh, favelas de Mochachalados. Bafaf Queen, Bafaf King. Donc, en cotant, en partageant, en mettant les mitémas, on a bien multinational. Mais la minute, vieux, c'est catégorie sur moi, vide, mais au dérangé. Parce que mitéma, ben, so, pendant pour faire un ceci, c'est là, mon rouge. Mettez les cœurs. Vieux battu mitema, c'est là, tout katanamo, comme ça tu zonge là-bas un jour. Na mokili soki ozangi mpasi pa ozwa soki pe ozwi posa eumela seko soki esilikana na ma etindima yo miso yango nazingami na susi yeo yango nazingami na susi wana ya ngambo ya niningo nazali fololo engengaka na Golgota nalonaki ke soki mokolo mosusu nga nazongi naputa yango ebimisa nkeli ya malasi ye
nani abuki yango oh nani amemi yango oh bakotengisa moto moko te kumbele la jamais si je savais ça c'est que salamambu petina nazingami na mawa nakomi très soucieux nayoka elengi nazongi nzela nciki nazongi terre promise natuni fleur nanga oli bonzali ke ata elabate nabia zano vie obi nzembo ezali so na odinciki nakomi na zadis na victoire natelemi na nga kaka natelemi na nga kaka nayokaka na nga kaka sesisela ezozo comprendre mpe na nayoka namoni nayebi place moko na bosala zadis ko bafle batie wana côté boulangerie ezali vis-à-vis yango omona vieux coimpa omona vieux coimpa ozomoni siko bormo ya monene ya korbo oyi bormo so beta boya korbo eyaki noir et blanc bon wana vie borno nasi eza sulo lata mingi na vino euta ki mikili moto ayelaki ngai yango eza mombili José Mombili ezaki golf Jimmy Weston golf c'est quoi avec bavette Jimmy Wilson golf avec bavette Jimmy Weston namona vie na mokoto voilà noir et blanc corbeau ezaki corbeau c'est ça donc on a forme biso lobela parce que nous on est des jeunes premiers on biso to papa ka forme to iba ka forme te biso ba forme zo uta ba Japon ba opesa biso opesa donc on a une forme que tu le c'est parce que tu es jeune premier c'est-à-dire c'est indiqué non là on a la bêta et ça a des catalogues des vogue et ça ngana ça perte venazon le chapeau de mon samouraï bana mai la tigibino Freddy Matete a pris ordre tous mes respects yebi ga Freddy Matete soit le bien kati na kata côté national ko kolobate ça et lo mo bien lobi nanga message pe na pesa bato ya kitoko na ba Freddy Matete musique eza passe na côté Freddy aloba na bisoke to ye ba reconnaissance dans la bénédiction ko bossa na mutalaction au métro la nanga papa na boy s'il te plaît eza pe ba conseil nazali ka frère Patrice appelé ka frère Patrice tozonga pe na nenga na ale ka frère Patrice Musoko Freddy Matete azali garçon à soutenir Baptiste mboko eza na passe France pe eza na conjoncture carné mais mon qu'il mais ça fait la conjoncture mais les jeunes talentueux le pour la Freddy Matete il y a bon et là on a otika le pour la Matete papa bon déranger la tête là on a otika la Matete pour na vie c'est qui on va enregistrer ah ben yo que la Matete Amoudala mouga jouer maman Freddy Matete maman l'ambiance port de Paris Freddy Matete Freddy Matete c'est bon la dance boro to yo on a disque Freddy Matete to yo on a disque maman. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengiakomba Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné à Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on a appelé Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va se mettre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.
Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamu na zana chaîne na chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.